tant bien même que les femmes représentent le droit de 2/3 de l'habitant du monde. Que vive la République démocratique du Congo, que vive son Excellence Joseph Kabila Kabange, que vive l'Église humaniste, que vive l'Association des femmes humanistes. Papa, oyez! Papa, oyez! Papa, oyez! Nous vous remercions. Pour ceux, j'ai dit que le référent en Congo n'est pas assez bon. Je vais être une de l'Église humaniste, relativement bien. Excellence, Madame la ministre du genre, famille et enfants, Excellence, Mesdames les vice-ministres de la justice et du budget, distingués invités à l'envie de l'égalité, mesdames et messieurs, nous venons de suivre avec une grande attention le nombre de circonstances prononcées par l'association des familles humanistes en ce jour, anniversaire du 9/7 avril 2013. Voici 54 ans que notre événement en qui nous confions à l'Italie nous avait quittés. Elle qui a su défendre, soutenir l'œuvre de Salvatrice de Marie, nous citons Papa Simon Iman, l'envoyé spécial de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Ce jour, au nom de son alliance, Papa Simon Iman, Yamami, nous avons l'insigne honneur, au nom de l'Église, disais-je, après le monde de la vie, nous avons l'honneur de vous souhaiter la bienvenue ici en Rama, nouvelle de Jérusalem, terre de vos ancêtres sur la Simon, berceau du humanisme et siège international de l'Église humaniste. Nous sommes d'autant plus honorés que tout au long de cette décennie, nous avons vécu beaucoup d'événements que le gouvernement auquel vous appartenez, conduit de l'être par son Excellence, Joseph Kabila Kabange, président de la République et chef d'État, ainsi que par le chef du gouvernement, son Excellence, Madame Ounion. Nous sommes honorés de toutes les actions qu'ils ont su mener en faveur de l'expansion et de la reconnaissance des musulmans. En dépit évidemment des événements douloureux qui s'inscrivent dans le registre de son histoire à leur cœur. Nous ne répondons jamais ce qui s'est passé en 2009 avec l'autorisation par l'autorité suprême de notre pays de la célébration du jubilé colombien. Surtout des opérations exhumations et réinhumations de son corps aux côtés de son mari qui s'en a posé les parents. Nous n'oublions jamais les événements de 2010, lorsque, en présence du roi de Belge, Albert II, Papa Simon
proposition du Mamou figurait au nom des héros nationaux. Grand moment dans l'ordre des héros nationaux, la vie à la. Et avant cela, Maman Léo, dont nous célébrons l'anniversaire aujourd'hui, avait été, elle aussi, élevée au rang de mérite par la chancellerie des ordres nationaux. Autant d'actions louables et modestes qu'une autre présidente publique et tout le gouvernement ne cesse de marquer en faveur de l'ordre de sa préoccupation. Le soutien à l'organisation des deux conférences internationales sur le renseignement a marqué la mémoire collective et tous les humanistes disséminés par le monde. Et nous en sommes tellement fiers que parfois les mouvements pour rendre hommage à son excellence, M. de la République, le remercier et remercier tout le gouvernement de la République. Votre présence ici, non seulement est la marque du soutien que vous apportez à l'émancipation de la femme, mais au-delà, il est aussi la marque de la reconnaissance de cette œuvre salvatrice de l'enseignement, sans laquelle, et les grands qui aujourd'hui sans laquelle il n'y aurait pas de paix en République démocratique du Congo, il n'y aurait pas de paix en Afrique. C'est pourquoi, Excellence, Madame la Ministre, Excellence, Mesdames les vice-ministres, nous vous appelons à autant de bienveillance que vous avez toujours témoigné à l'égard de l'Église pour que la suite que nous attendons de l'Église entière attend dans le règlement des affaires qui concernent le droit et la légalité puisse enfin trouver un espace équitable de règlement. Nous mesurons la grandeur d'esprit qu'il y a, la foi avec laquelle son Excellence M. de la République traite ce dossier, c'est vrai et nul, mais avec la clairvoyance et la fièvre, avec les déterminations qui est celui du gouvernement, nous aurons espéré que les humanistes, au milieu de la nation congolaise, trouvera les voies de sa tranquillité, de sa paix, et surtout prendre part active au développement de notre beau, grand et cher pays. Voilà, bien moi, Excellence Madame la Ministre, représentant du gouvernement, le monde semble que les humanistes par rapport à ce que la BFS a vécu en faisant des séjours. Encore une fois, nos sincères remerciements pour votre présence ici parmi nous. Je vous remercie.
Son Excellence, Maman Geneviève, qui n'a aussi pour le son ministre du genre, de la famille et de l'enfant, famille, c'est ça la Papa, maman, allez,
Yang l'OPC par gouvernement a été au délégation du Néné à Wakamba, siège international des églises zimbabwistes, on a fait au Sangana, les locaux, la Mama, on a pour la Mougou, pour Mita, Namine, Yadiwa, Yamamu. Et un message à la maman de Maurice, et un message à la papa du directeur de la Guinée, et un message à la maman de la PRI, dans ici, ma maman est dédiée à la société. Dans ici, la preuve de la paix, la société, où il y a la Sabino, n'a dédié le gouvernement, où le papa de la vie à la Azali Okamba et Azali pour soutenir les zimbabwistes. Makanisi Kimoko au sein de la preuve Yango et Yole. Yango, premier ministre de la SDT, au sein de la mission, Ngai Moko, la maman ministre de Toya pour Sangana et Lorona, la maman zimbabwiste Awa. Ataku tumika katameza qui Nigeria, parce que vous êtes là qui sont mais pour tout le monde, et je vous laisse soit là, vous parce que la nous sommes, on va et puisqu'ils m'ont dit que les amis partenaires de la gouvernement, nous allons appeler sa tête parce que nous continuons sur le gouvernement de la mission presque la Swahili House. Kobana na yemo kwa dame, oyo ayaki oyo mzuri. Na kanisi na ndasako wote pesa hizo hawa ya mamu. Soti mama kuni hawa c'est-à-dire par contre didier. Bakesi misala balatizo misala oyo mamu asalaki na bebe ya babasi mo mamu. Eza na programme moko na conseil de baba. Nasima ya papa nyonso ya papa ya mene de tonton ya toujours Rwanda. Donc nasima misala oyo babasi mo mamu asalaki mama mu asalaki. Mama mu azali modèle ya fidélité et de commerce. Azali modèle ya misala. Azali misala wana na biso ba mama lelo na baba. Na kanisi meilleure manière ya kokubisa ye pe ya koloba mémoire na ye misala asalaki eko asalaki esu bakamba te ezali biso ba mama oyo tozana na bomoi na mokili tokontinue koperpétue misala oyo mama oyo asalaki na place na ye biso tozala modele mpona bana basi oyo bazali kolia to encourage bango bakende na classe mpona bayeba batwana na bango bayeba mpe korekonsidere yango na ministère oyo nga nazali kokamba Jean, famille, père, enfant, en tout cas, ma maman et l'association et les femmes qui m'invitent parce qu'elle est partenaire de la mission. À plusieurs occasions, pour la série Amour, maman a fait pour rappeler où il y a sous la mandat des avec qui répondent masse de célébrer 350 mariages dans le centre d'accueil de mon fils. Et puis, avant de master, pour rappeler nous, na kanisi pour témoigner soutien et accompagnement de besoin de l'Inga et le gouvernement et continuer dans l'église nordique besoin qui relevé mon et l'association à la femme nordique et le télé à New York et si à le gouvernement et à mon niveau Bimba et à la Sola ma femme et à la promotion et à la maman en dehors de la bonne besoin
ndalisa mama oyo azali mama ya valeur, azali mama oyo azali ayebi kolimema na mosala na ye. Mama Baptiste asalaka te liboso ye asalaka nanu, apeleli aye kosala basalisa ye. Nakanisi ezali ndalisa ya monene mpona bamama nyonso ya koyeba kolimema, ya koyeba ke mama mpe azali na part na ye ya mosala ya responsabilité mpona mboka na biso ekende liboso. Partenariat wana ezali nakanisi na depuis ya mwa oyo kaka bozalaki awa na vice premier ministre ya budget mpona kolakisa bino et à chaque fois que bokozala na kosenga ya gouvernement ata ntango bino koza kokanisa te gouvernement ezalaka toujours pembeni na bino. Na kosenga na bino lisusu boyebi presque kosambelelaka yango mikolo nyonso mboka na biso sikoyo ezala na bitumba. Monguna atiki biso na tokondi te, monguna azali toujours kokokisa biso kodistraire biso mpona tokontinue mosala ya kokoma mboka te, kolemba te na mabongeli kosambela mpona kimia ekota na mboka na biso. Baekole nyonso oyo président de la république ezali kosala kokimia ekota na mboka oyo ekota effectivement mpona tomiletela na misala oyo ya développement ya mboka na biso, parce que biso moko nde totambusa mboka na biso. Soki tozeli libaya tokozela mwa mingi tolekisa toperpetue lekisa misala effort oyo tokasi kondimaku asalaki oyo mamamuyo asalaki biso tokontinue yango développement ezali kolemba te kosambela mpona mikonzi ya mboka mpona nzambe akontinue kopesa bango mayele. Biso nyonso apesa biso mayele ekwanya ya kotambusa mboka na mayele na kobangi nzambe mpe na kolikonza kosala na intere ya population na misala kosala totala intere ya biso te, totala intere ya population. Nakanisi na message oyo babazalaka ezali na alobi awa ezali mingi adrese na gouvernement mingi na ministre ya justice mama représentante na ye azali message wana d'ailleurs ye moko mama ministre ya justice asengaki deja atinaki représentante na ye awa asenga publiquement solennellement audience po aluya kutana papa basolola kotala ndenge nini dossier wana evolue. Nakanisi ezali kolakisa attention oyo gouvernement eza nango mpona église adventiste. Tosepeli lisusu mingi kozala na bino awa ezali kaka honor te, nakanisi mpona biso ezali lipamboli mpona epesameli motu nyonso te anyata mayele oyo ya kaka. Toyambi yango epi tozali na kondima ke mapamboli wana ekotambisa biso bisika nyonso tokozala na misala na biso ekopambola biso mpona misala ya mboka ekende liboso. Merci lisusu na invitation na bino, merci na bapapa na bamama nyonso oyo bazali awa avant ya kosungisa na kosenga na bino na mosala mingi oyo etalilai kokamba bamama koprotege bango. Tozali na difficulté ya makambo ya mabota mingi mpona likambo ya mabala ndenge tosalaki toregularizaki mabala wana mingi tofandaka na kati ya mabala tokenda na miso ya leta te ekoki kozala kovandi 10 ans 20 ans 30 ans na libala papa na mama me soki kokendana liboso ya leta te libala wana na miso ya leta ezali te. Yango esalaka mingi na ntango papa akufi atata mosusu mama leta azali na posibilité ya kosalisa ya kosunga mama oyo asalaki te kolanda balwa na ye
base de lo que nosotros es que lo enregistrar qui mariage à vie na état civil. Donc c'est donc encourager ma famille oyo bazalina nous va enregistrer ma bana na état civil basala yango mpona koprotéger famille mpona koprotéger bana mpona koprotéger papa to mama oyo bakotikala na nsima ya liwa ya moko ena koprofite na sena na toboli na baraison oyo eza kosala ke mabota ebele ta mosusu eza koleka na nzela mokuse oyo na libala bengaka ya kovanda ezali parceke na ntango elenge mobali apropose elenge mwasi babalama famille eza kosenga etode ya kotuya oyo akobafuta te na ntango ezalaka kosala libala ezalaka na motu bazoteka ete marchandise eza te ota mosusu kobengaka facture ezalaka soki okei kosola savon bakomeleki facture osoni savon osoni eloko me na kati ya lisolo etalika ekoki kozala ntango eleka te par exemple ke baba azalaka kolonga na ye boye azelaka ntango manzi babala kwatoka yango te yango eza kosala eza kotia bafamille ebele na situation ya difficulté ntango mosusu elenge mobali okosizaka ata moko ebele oyo famille asengi mpona kosala kaka akomi na ye nzela mokuse nde eza kosala babala mingi peut-être basali yango na ordre te mpona bongo na kosenga na bapapa na bamama na babota totala likambo wana ya dot to exagere te eza na caractère symbolique ezala ke oyo kosengi ezala na ndenge mwana mobali po aza kolinga ya kobala azala na makoki ya kofuta yango na culture na biso batomoni kutu badote eza kulu esilaka te po soki lelo ata opesi dot soki koza na problème na kati ya te famille na kati toyaka kosenga sunga biso kozala na problème boyi ekosalisa biso mingi soki neti na kati ya bafamille batali likambo wana ya koexagere te mpona moko ya libala epermettre elenge mobali na elenge basi babalana régulièrement bapesi dote bakei na état civil bakei na église ekosunga bango ya ebele merci mingi na misala wana epi mosusu etali koenregistre bana na état civil papa kolonga ekolo joseph kabila asengaki na bakonzi ya leta baprolonge dele ya enregistrement ya bana na état civil liboso ezalaka 30 jours mais sikoyo ekoma 90 jours ezali esanga misato soki mwana akotami eloti akokoza sanga misato okende enregistre eza ofele okofuta frai moko te mpona bana bayekana na mitaki oyo mwana ya papa boye oyo mwana na masokolo. En tout cas, merci lisusu parce que l'église évangélique déjà kosalisa biso kosunga mabala komaintenir stabilité à la famille mpona yesala bino à chaque occasion esika bafamille eza kimia esika bafamille eza stable mboka mpe eza stable. Merci mingi na modele oyo église évangélique bamama évangélique bazali kopesa biso tokosenga osala yango mpenza koteyaka babebe ya bino ata bamama ozalaki évangélique te esika biso kokutana boteyaka bango mpona kimia ezala na mabota mpe mpona biso ekotambola. Son éminence papa Simon Kibango Kiangani, papa mama na tondi bino botondi mpona revolution na bino.
mama baye fitina ya mama mai ya kupima wa katoto la mama na kumisa ya kule ya kwanza ya tata ya mwana pemo ni sana na kumbe tata mwana tata ni sana tusali kuweka tatu wakonaniso bali masonga ya bwana tusali kata na tatu kusema wote mimi makimo tete kusikate yomi ile kwa mambo pesa wote tunapeleka kwa kusala ya tete tusalite kwa sababu na wakonaniso bali tatu ya kugeni ya bwana tusali kata mambo kusema wote mimi kama mboni ndio tunataka nyoso toko za wote ezali mundu mbele ya mdini budu moi malikoba tosina makasi misale ko kama ezali kweka tolokata nyoso kama ezali kwa wote ezali kwa sala sobe kama mekana kwa sala mais le dit que il y a un solo kama inaandika kisala katika masote angalisi kwa sababu kwa mara kuna nase ndio kusaka kama ndio twende kumakaruka pona kwa sababu toseni papa de kabine na kiti na lenonso mama de kabine bote na mama na mama bye.
na bakosea biso na kombe tata mwana na mwalimu sana kombe tata mwana mwalimu sana kwa tano nyonso ngoma lukula iteya toteya na katano nyonso lingomba oyo ezali lingomba ya musantu lingomba oyo ezali na basantu lingomba oyo ezali na tata mwalimu sana esengo makasi ndenge tolobia wasumu na libanda mbele kako kanga yeyene talaka tolobani baba te tozala ndako nzambe ya mosantu ya wana tolingi koyoka kizita kitoko miswari ya likolo mpona kopesa mbote lukumu epati za molimo sana tobo tata mwana tena beto bana mafu tukulotolekela mama Kubika moko yebana jambote teteze mayani kwa seredo kata kwa mbele mnakuwase mwana mbele
kuja kwa kweli kuongea na kutwala uwasoma na kwa maana tu iko kwa sawa. Basi Yeah.
avez tous on a été mal. En 1706, par premier Koutouma mort. À ce moment-là, mon Dieu, n'a pas encore cassé le brûlé. Et pour ça, n'a pas comme parler. Alors, on a comme parler à notre pays. Oui, on a en 1706, et au moitié, moi, c'est quoi le qui parle. Quand on a les ça va RTC. Oui, vous avez vraiment laissé aussi par rapport au gouvernement à l'éducation. C'est vrai. Voilà les raisons. Attends, quand c'est qui ont la RTC, au lieu de voir, ils ont il a essayé de programme. Il a besoin de Paris. Il a dit bon, il a tout le monde dans la tête. Tout le monde dans qui, tout le monde dans qui. Comme il a dit, il a dit, tout le monde est malade. Je vais me dire, c'est vrai, il malade pour moi. Car il est conquis, tout le monde est soufflé. Moi, RTC. Jika kami bersama kami perlu bersama para kaum yang sedia dengan semua ada utara mau faham kata mereka ini berubah paman kita mau mulai bahkan ini baik orang yang mampu, baik orang serta nanti, dalam kita usaha pisau, melalui dengan orang tersebut berjalan. Orang sudah aku bisa hidup di bawah, bapak yang dengan saya mau benar bapak. Jadi betul bahasa Indonesia, kuatnya apa? Maya sampai bagi masa itu, akhirnya bila kita misi sekunder, bagaimana kita tulis, aku pilih semuanya apa yang boleh. Mama biasa tulis bersama beberapa pamuli. Itu pada tapi berlalu esok. Mobil amat membawa dalam wilayah Jawa Barat. Sekarang tadi sekarang kuat Jawa Barat. Sekarang mobil sekarang sebelum berapa naik kalau yang bisa tak mengenal bisa berbosan dengan gubernur pada kalau yang sebenarnya kita nak tahu jadi bosan itu berbosan dengan berbosan dengan PT sama dari rumah Jadi pergi, mau dia malam mana wapas, dia berdoa supaya orang dia ini susah sih, mau dia masak, ayat dia bisa, dengan bisa itu susah tidak makasih, kalau dia mau dia wapas, bisa bagi dia bersama sudah yang dikasih sinar. Lalu kita mengambil beberapa kilo dalam
ye mama huyu ahadi hii ndio kutekeleza kumara mato asiwe kwa kusu atakumewa kiombe ya kwanza eko sisi kiswahili sasa kumara na mama huyu kuiweka katika kuona habari fulani tunaweza kufunga na mama huyu hata ya kufunga kwa mama nyoza na kuipata au msongo wa juu para tasoma ile kusoma
Kemana kayak sumbernya nama komunikasi mana yang lain ada di tidak jadi dewa saya untuk urusan dalam kita mengenai email itu yang terawat di tahu yang ada sampai aku amati ini dari ramai itu di beberapa besar
Yeah.
Man!